consolider la paix et la permanence avec ses bases sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un des coordonnateurs de la plateforme politique Lamuka Ensemble, avec Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, lui c'est Martin Fayoulou Madidi, dit Aigle et soldat du peuple, rescapé du dernier électorat à la présidence de la République démocratique du Congo, avait été accueilli dans les territoires de Madimba, précisément de la cité de Kisantu, comme un prince dans son royaume. C'est à 11h, heure locale, que le cortège du patron de l'ECD a fait son apparition avec toute sa suite. Accueilli par la section territoriale de l'ECD, à sa tête, le président Florian a fait pied à une longue distance de plus de 2 km en quittant l'arrêt Capoblé jusqu'au parking de Kimbala, les lieux préparés pour son adresse. Une foule conviviale composée de jeunes et vieux, des papas et mamans, a pris part à la marche pour accompagner leurs soldats venus pour la seconde fois depuis les derniers jours de la campagne électorale présidentielle en 2018. De son arrivée, une foule importante l'attendait et impatiente d'écouter leur fils, qu'ils avaient fait confiance malheureusement selon eux, volé par la commission de l'organisation des élections en RDC lors de la dernière électorat en 2018. Tout a commencé par l'hymne national avant que plusieurs mots interviennent, dont celui du ministre honoraire Simon Bosso, qui était aussi dans la suite du soldat du peuple pour la présentation des cadres, et lui étant aussi fils du terroir. Pour la citoyenneté et le développement. La bandeli, besoin de sa Simonanga. Engagement. Engagement. Citoyenneté. Développement. Bissot dans un parti politique au Salemi le 7 mars 2009. De l'autre côté, Moulazo Minami a 12 ans. Trouver les solutions aux problèmes de la société. Trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Parce que trouver ma solution na bino. Yango mission na biso simba ya mokonzi mboka Martin Fayoulou Madidi Aigle et sali to kosala mosala pour aider trouver ma solution là par problème. Ma problème ezali ya mai, ma problème ezali ya classe, ma problème ezali ya accès à santé, ma problème nyonso ya société wana biso tosalaka sacrifice bitumoi ya bundaka butumoi eza mpo na lobi tanga kozwa ngwende na ye mpo korenouveler yango boye te tosalaka neti na 2018 te.
À sa prise de parole, les soldats du peuple ont commencé par remercier les ancêtres, les autorités locales et surtout la population de Madimba qui lui avait fait confiance en lui donnant des voix jusqu'à 95% avant d'apporter du contraste sur la réalité actuelle que vit la RDC en général et surtout sa partie Est suite aux différentes guerres et conflits qui règnent dans notre pays avec des assassinats et des massacres en répétition. Florian Yemoko Moto Oyo Azako Kamba SIDA va vous présenter. Voilà. Merci beaucoup. Honorable Mboso, Yé, ami président Kiyawa. Bandeko, Tozali Namboka Oyo. Tala Mboka Negi Gobeba. Kisantu Oyo Toyeba Kiyangoyo. Kwa kitoko betanengi enuni. Est-ce que kisantu oyo toyebaka na jardin botanique yangoyo? Mais pona nini tokomi boye? Pona nini? Lokoso ya bato bazali miyibi bazali kozwa mbongo ya leta kotala mabenga na bango pona bango moko. Est-ce que tu vas continuer ndenge wana? Est-ce que tu vas continuer ndenge wana? Bandeko na ngai. Moto moko te ayaki na mokili oyo mpona kotika moninga. Nani ayaki awa mpona kotika moninga? Atoma na mesa. Policier, yo ekotika moninga? Ekotika moninga? Bapesi yo uniforme tala nenge nzuluki. Enseignant, molakisi. Ba chef, est-ce que boye ekotika moto na mboko yo? Bazali kokosa biso okomona kuna basombi na voiture ebele bandako ebele na mbongo ya leta. Soki osombi ndako na mbongo na yo esena lisumu. Soki osali mosala okomi riche babebi ke tala moto wana asalaki boye akoleki bilanga kuna asalaki usine boye asalaki magasin boye. Est-ce que ezali mabe? Mais ceux qui yo tata munene, maman munene, kombo apesi yo moyibi. Mbongo ya leta okomona yango te. Bandeko na ngai, mbongo ya leta ezali mpona kosala bakelasi baetelo. Mbongo ya leta ezali mpona kosala nzela. Mbongo ya leta ezali mpona kosala badispensaire bahopitau. Mbongo ya leta ezali mpona kobongisa bolamu ya bana ya mboka. Eza boye te. Ezali teke moto moko azwa yango atala libenga na ye. Toyokani yango wana. Yango wana bayibaki biso. Yoka ngai balona. Bayibaki nini? Bayibaki nini? Est-ce que tolembi? Est-ce que bato balembi Fayulu? Fayulu komo nini? Komo nini? Mepo nini mopesi komo ya ege wana? Pona nini? Pona nini? Pona ya musika. Soldat du peuple, Topesio, le Kumu, Totio, commandant du peuple. Est-ce que Moto Kitsiango? Est-ce que Moto Ayoki, commandant du peuple, à part Nzambe Azali?
mboka oyo bandeko kobanga te na ye awa mpona koyebisa bino makambo mike ya liboso na ye mpona koyebisa bino ke mboka na biso ezali na pasi omoni moto ndenge otelemi boye na telemi awa soki lisu ezali kosala pasi nzoto mobimba eza na nini soki mosapi ya lokolo eza na pasi nzoto mobimba eza na nini Congo tozali lelo yo 26 provinces mboka monene bama mboka monene banguna balingi bakata mboka na biso ndambu tokondima yango Kimbangu azali Papa Simon tolobaki Papa Simon anongidi yala mudala bimba Papa Simon yala voilà Tata Simon azali Tata Simon alobaki ete moto mwindu bomoni ye moto ya suka lobi ya kokoma moto ya malongi ya Tata Simon kobosana yango te ata moke toyokani alors nalobaki boye mboka eza na pasi na 26 provinces lelo baprovince na biso eza na est Kotanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri na Tanganyika bazali koboma bato lokola basoso même kutu soso bazali koboma bato lokola banzinzi est-ce que biso bato tozali epai boye tokotika bandeko wana ndenge wana tokotika bango moko yango wana bandeko na ngai avant de continuer na kosenga bino une minute de silence pour na ba oyo batiki biso na mboka oyo batiki biso na mboka na biso mboko ya bakoko na biso bakoko na bango balingi babuto na bango mboka wana batiki yango une minute de silence liboso po babatelaki mboka na bango po bavandaki na mabele ya bakoko na bango mabele oyo nzambe apesaka bakoko na bango banguna balingi babenga na bango bakima po bango bazwa mabele wana tondima yango bandeko na ngai na mokuse likambo oyo bandeko na biso bazali kokufa na Sud Kivu na Nord Kivu na Ituri na Tanganyika ezali likambo mabele ezali likambo ya richesse ya mboka na biso. Est-ce que nzambe apesaki biso richesse apesaki biso biloko nyonso na eza lisumu ekomeli biso ngambo bandeko oyo ya bamboka bapaya balingi ete bandeko na biso bakima Beni bakima Butembo balongwa kuna bakima Minembwe po bakende bayawa na Kisasa bayawa na Congo Central bakende na Bandundu bakende na Kasai bakende na Equateur bakende na nani na bengango province ya ndenge tobenga kala ya Ozaïre ndenge na liboso. OK? Donc balingi bakende na bamboka wana batikela bango partir ya est. Est-ce que tokondima yango? Est-ce que tokondima yango? Likambo eza wana banguna wana bazako boma bandeko na biso, mais avec la complicité ya bato mingi baza na pouvoir. Complicité ya bato baza na pouvoir. Yango wana bandeko na ngai boyokaki toza kosala nyonso po bandeko na biso bazali kuna na est bayebake tozali na bomoko. Le 24 avril tosalaki marche monene
ezalaki na bavile mingi ya Congo, mais bato oyo ya mitema mabe baye kobebisela biso marche wana, mais biso tolobaki ata lisasi ezali kolia tokokima yango te. Toyokani moto oyo alingi kokitisa Congo na se tokotelemela ye mpo ayeba te oyo bakufi bazali bato lokola biso. Toyokani oyo Kimbangu akufaki, Lumumba akufaki, Kasavubu akufaki, epongu sikoyo bato oyo babomaki Lumumba bazali bato basalaki ete Kimbangu akufa bazali nani akotikala wa seseseko nani yango wana likambo ya mboka. Ne voulant pas monopoliser la parole, Martin Fayulu Madidi, dit soldat du peuple, a invité un des élus nationaux, mais ressortissant de l'Est de la RDC, qui maîtrise mieux la situation de l'Est de la RDC pour donner avec précision les explications qui sont à la base des conflits et groupes armés dans son fief, tout en invitant la population de continuer à faire confiance aux soldats du peuple qui n'est qu'autre que Martin Fayulu Madidi. Les Camboya est un pays, mais les gens na ye na député na biso moko ya SID honorable Kasekwa na kopesa ye mwa minute muke ayebisa bino parce que ye azali ko souffrir awuti kuna siko ya yeo bote na bino. Merci président élu Martin Fayulu pour la kopesa parole. Nayebisa bino secret moko. Na novembre 2018, tango bato ya Rwanda bayoki ke na Genève, Martin Fayulu aponami lokola candidat commun ya changement. Gouvernement Kagame na ba ministre na ye bazwaki bobangi mingi. Pasteur moko ayebisaki biso boye. Tango bayoki ke Martin Fayulu ne baponi candidat président ba convoqué conseil de sécurité à mboka na bango. Babandi kobanga balobi o mwana congolais mwana mayele azwi bokonzi akobenga na biso nyonso. Yango bazwi plan ya ko contrecarrer prise de victoire na ye. Mais nalingi na pesa bino merci. Boyebi campagne bandaki na Beni. Ndenge moko na Kisantu akomaki na Beni na Butu. Abandi campagne na ye bana Beni, bana Butembo, bana Goma, bana Bukavu. Bayamie na esengo po bayebaki ke azana contrata moko te na bango no balingi baboto la biso mboka. Tolingi topesa bino merci po ndenge moko na biso boyambaki na esengo pe bovote na 95% awa na Kisantu yango na pesi bino merci. Minezoleka na Goma, na Rutshuru, na Masisi, na Butembo. Nazalaki na Beni le 27 novembre. Yambuloyo et Leki. Pour la première fois de ma vie, namoni bakati mutu ya mwasi. Bati yango na nzungu. Balambi yango, batiki yango, bati yango pembe. Bongo apesaki nzela po tetosala misa wana pona kosambela kosenga nzambe kimia ekota na mboka na biso, kimia ekota na est, ekota partout na toute la République. Kimia oyo tozali nango na posa poto sala misala tolakisa bokasi na biso, tolakisa ete tozali bato oyo nzambe akelaki pona lokumu na ye. Eza boye te, eza boye te. Yango wana bandeko, mboka
mboka po etambola malamu esengi nini bolingo esengi lisusu nini mibeko esengi mibeko esengi bakonzi ya malamu bakonzi ya makasi babenga yango na français esengi leadership eza boye te mais soki Lumumba Kasavubu bazalaki makasi te est-ce que tolingaki kozali panda soki bazalaki makasi te nde tozali sikoyo na lipanda oyo bon sikoyo papa Simo Kimbangu ayalobi Lumumba Kasavubu na bandeko bazali kuna balobi bazuli biso lipanda na 1960 sikoyo lipanda oyo eza wapi ezali wapi parce que Rwanda elingi ekolonize biso Uganda elingi ekolonize biso lipanda ezali wapi tala bandeko na ngai lipanda elobi nini elobi ke bana ya mboka bino nde bokopona bakonzi po bakama bino eza boye te ekomami na constitution que la souveraineté appartient à qui? Au peuple congolais. eza boye te elingi koloba ke bino moto bato bokozala ete bopona bakonzi ya mboka yango wana constitution oyo balobi boye ntango bana ya mboka bamoni nungunungu basangani bakenda Sun City balobi ke biso nyonso parti politique société civile force vive de la nation tosangani po tosala constitution oyo bana mboka bakenda na référendum bavote constitution eloba ndenge nini bango bakopona bakonzi na bango eza boye te sikoyo tokende na maponani boponi Fayulu président tala mokanda ebimi yango nakotindela bino mokanda oyo nakosala yango na mwa livre moke nakotindela bino kuna magazine moko ya Amerika magazine munene ya lokumu balobi awa ndenge monsieur Nanga akomi alobi na bango que voilà alobi na bato ebele na ambassadeur awa na bato que Fayulu a gagné mais soki nga na lobi ke ye moto a gagné bakoboma ngai boyoki yango bakomi yango awa elingi koloba nini elingi koloba ete bapaya batie nungunungu mpona mokonzi ya mboka oyo bino boponi kaka mokonzi te bakonzi na président de la république na badepute mais awa bovotaki nani mais bovotaki badepute est-ce que badepute bovotaki bango baza kuna bamposo bango oyo est-ce que baza kuna yango wana bandeko na ngai lobi tozali bato oyo bawelaka te bawelisaka pe te malembe soki oyo mosusu alobaki boye ke ozwi biloko ya mbwa zala na mbanga ozwi biloko ya mbwa osala nini soki te buledok na nsima ok soki te buledok na nsima yango wana bandeko na ngai tomibongisama na yewa mpona koyebisa bino ete 2023 eza kokoma 2023
2023 ezali kosala nini eza koyena mbangu moto atambolaka boye place na ye ezali te bango bakanisaki ke bakokitisa Fayulu balobi oyo tosala union sacré po soki toyibi tobendi oyo baki na lamuka Fayulu akokita. Est-ce que Fayulu akiti? Fayulu akiti? Banani bakiti? Banani bakiti? Yango wana aigle azali kaka se aigle azali kaka se mais mbalo yo mbale ya liboso 2018 bayili biso victoire. Ok? Tomi bongamaka te. Est-ce que sikoyo moto akoyi la victoire azali? Est-ce que azali? Mais pour na bayi ba victoire te esengeli biso tomi bongama. Kobongama ya liboso ezali wabengi na li français kosala ba réforme institutionnelle. Yango wana biso bana ya lamuka tolobi ke biso tolobaka pe tosalaka tolakisaka bilembo yango ndenge mama alobi yango oyo nayoki yo mama yango oyo tosali baproposition de loi ya liboso yali proposition de loi babengi loi organique portant organisation et fonctionnement ya CENI. Yango oyo tosali tolobi yango oyo topesi bato nyonso tobengisi baambassadeur tobengisi bamipe bamisioni bakintwadi banani nyonso tobengisi bato nyonso na bamusulman baconfession religieuse nyonso na bareveil tolobi yango ya mibale loi électorale ndenge nini maponomi ekosalema ndenge nini bokovote président de la république ndenge nini bokovote badéputés nationaux badéputés provinciaux ti oyo ya se yango oyo mais bandeko na ye awa mpona koyebisa bino ke bato oyo balingi kopebisa ezaleli ya bana ya Congo balingi basala makambo oyo kuna na parlement na assemblée nationale tobengi illégitime na ye koyebisa bino ke kobanga eloko moko te soki toboni ke makambo etamboli malamu te na koloba na bino bobima na balabala toyokani est-ce que bokobima policier soldat tika bandeko babima na balabala komeka kotungisa bango te toyokani boyoka ngai namonaki baconfession religieuse nayebisi bango mbala oyo balobi ke commandant du peuple bimisa bato na balabala mbala oyo nakotika bango niete mais nazali moto ya kimia tobandaki awa tolobi nini tolingi la paix na Congo eza boye te mais mpo na kimia wana topesi bino mikanda bino mpe bozala makanisi boya tovanda ok totia mikanda na mesa totala kuna bino balobi nini awa biso tolobi nini bao kuna balobi nini tosangisa mayele na biso ebota mokanda bo po toyokana tokele na nzela ya baponomi eza boye te eske ezalaka boye te mikanda yango oyo babengi yango réforme institutionnelle réforme ya loi pour la CENI et puis réforme pour la loi électorale CENI moto akosa bino te bato oyo balingi oyo atia président ya CENI atia moto nyonso bakotia kuna bakosomba ye lokola soso
yango wana tolobi ke mpo na biso seni wana commission électorale batia baconfession religieuse basangana comme ça bango bakose surveiller eza boye te balongola bapolitike batia bato oyo na bureau bazali baconfession religieuse na mpe bato ya société civile bango bazala kuna batala makambo ya bureau ndenge ekoleka mais bapoliticien bakoya na likolo na oyo babengaka plénière kaka bato motoba zomi na sambo bato ya société civile elingi koloba mwambe bato oyo ya confession religieuse parce que na mboka na biso bazali mwambe mosusu ezali bato ya société civile mouvement citoyen banini ya basi bani nyonso wana bango bazala kuna epuis moto moko babengi rapporteur ye bakorekrute ye bakomi zomi na sambo motobo ya politicien yikoba nini ke tango tokendeki na élection elekaki misato bazalaki liboso soko otie Fayulu premier otie yo mongo lingi Chilombo deuxième Ramazani troisième mibale bakele na première pona kotala ndenge makambo za koleka baza na décision te mais kaka kotala eza boye te est-ce que ezali malamu to malamu te est-ce que bondimi yango to bondimi yango te merci beaucoup yango wana yebisi bino ke soki bandimi likambo wana te na koloba na congolaise na congolais nyonso tokita na balabala tokende koasiéger palais du peuple toyokani mingi bokoya wata na makolo tina palais du peuple bokokoma organisation elingi koloba nini lobi tokokende na vote sikoyo nyenye na vote wana moto na moto ovote otelemi bokozela ti bakosilisa vote bokozela ti bakosala dépouillement basilisi dépouillement ntango bakosilisa dépouillement baaffiche botali bapede bokomi eza boye te mpo sikoyo totala bango ndenge nini bakoyiba lisusu boyeba ete moyibi esi ebandaki. La population très émue et flattée de ce qu'ils ont toujours entendu faire la télé et la radio. Et aujourd'hui, dans la bouche de leurs élus, s'est sentie soulagée. La population a promis un soutien au coordonnateur de la MOCA qui se sent déjà élu pour les prochaines échéances de 2023 dont l'ambiance pointe déjà à l'horizon. Comme au début, l'hymne national a été chanté avant que les braves messieurs futurs présidents de la République, selon leur dire, prennent la route pour Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en attendant les prochains jours, car les meilleurs restent à venir. Bonjour à sécurité.